cinématographique, la liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, Nabaladini, Soya, Chatila Star TV, la chaîne numéro 1, la chaîne Nabiso Oyo et Vanda Kimigi pendant 5 ans. Moi, on a 5 ans, on a collé. Donc, chaîne Nabiso et Pemaki, Bolobi, Lobi, Chatinemi, Obo, qui sa chaîne en tout cas, Nazongi. Nazongi mobimba na kata chaîne na ngai donc pour le monde nga mingi na va pour mon télévision mingi awa na kati ya Chatila Star TV. Alors tozongi boyebi ke awa totyaka théâtre boyebi ke awa totyaka analyse en tout cas na vandi mingi na analyse nous boyebi nde na mbaka tan bolinga totisala analyse eloko wana sujet wana en tout cas sujet eza ebele oyo bose retrouver awa na kati ya Chatila Star TV. Alors babone na biso bo continuer s'abonner, vous continuez pour partager. Bato nyonso bayebi Chatila Star TV, vous savez que maman na bango azongi. Alors pour la benga, pour la soutenir, toujours dans le baraka plus 243 89 91 97 278. Je répète les numéros 089 91 97 278. On les a numéros dans WhatsApp pour benga pour soutenir. Ba question, surtout ba sujet. En tout cas, tout ça, on a pour alors, bah, tout le monde bolinga ranga, boya pe mingi awa pour s'abonner et vous allez malamu. Alors, à très bientôt avec des émissions Oyo pour recevoir l'amour Makas. Des gros bisous. Chatila Star, groupe cinématographique, la liberté. Liberté!